Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous proposer une madame Yolanda, émission de BBC Reçoit. En tout cas, les autres, il y a un peu de Boka, comme on est Jean-Paul, il y a un peu aussi, ça comme on est Tina Souka. Donc, émission de BBC, les deux, vous allez vraiment attentif. Il y a un peu de Maï que nous avons à la plateau, il y a BBC Reçoit. Bon, t'es pour Jean-Paul. Bon, t'es mingi, maman Bibiche. Oloba comme on a nganda. Voilà. Il y a un gars qui a complété. Faut si vous complétez comme on a ezali Jean-Paul Le Sambo. Alors, Jean-Paul Le Sambo, Jean-Paul Azali, il a fait un boka abisso. Bon, Jean-Paul Azali, moko ya ba Congolais, Azali kosala bitumba makasi na kati na politique ya mboka na biso, pona koyeba kotombola niveau ya peuple na biso kati na makanisi, pe pona koyeba kosala politique où ezali seulement pour le peuple et non pour nous-mêmes. Mais makanisi non lobi ke pona kotombola politique na biso. Est-ce que maï ou nous allons voir la idée pour nous allons makanisi nous a série penser de connaître que simba parce que makanisi ya ba mboka déjà zali mo ya kotenga ma to to ko ba sono. Bon maman na bandi lelo ou soit na kati na bomoi na moto ezali na makambo ezaka mosusu komona moto atamboli malamu te komona mosusu pe moto a teyamaki malamu te mais soki bolobi te bozwa ngonga ya koluka bote ya ye ako changer na ye c'est question de volonté. Oui certes kokoso ekozanga te parce que za lokola moto atengamaki pozongisa na nzela ezwaka pe mwa ngonga ezwaka pe mwa exercice mingi mais soki oza na volonté ya koluka pe souci ya koluka o changer moninga je crois que ata ekozwa mikolo mais moto wana ko arriver ko changer par rapport ya oyo yozo yela ye parce que za na basusu bayaka azoya po changer moto na fimbo mais mosusu akoya na fimbo te mosusu akoya se na maloba na bilembo na ba exemple oyo ezo mema moto vers le changement. OK. Maintenant, tu mingi de Jean-Paul na elimbo na de tout elimbo de la biso a de Jean-Paul les lots to moni politique na biso ndenge za kotambola eta ke mona mboka c'est lo yo penza et ce ça là on dégeni. Bon maman politique na biso ya mboka soko tali marambo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui le Congo n'a pas avancé. Comment ça? Le Congo a bougé seulement, c'est-à-dire à Ningani, mais quoi avancer. Pourquoi? Parce que tous a toujours katina dictat wana mendele, tous a toujours katina boum. Parce que la plupart des gens parlent en termes de l'indépendance il y a Congo, mais en soi toujours indépendance vraiment. C'était tous a la katia prison toujours au mendele bachaki biso il y a une forme. Il y a indépendance, mais en soi, indépendance, on a pas pensé que biso zaka forme mais il y a dictature pour que ba konzaka biso toujours. Et ce qui est talipé lelo à l'interne, comme on a que bayi politique ya mboka na biso, bango pe ba emboîta le pas, c'est-à-dire batali babi oh, et dans la forme mo mindele ba changer la biso dictature, colonisation bazaki na ngo pesa biso. Biso pe to ma population na biso na colonisation pe ya forme na biso. Ce que cela gotala lelo bayi politique ba kosala mingi pona mabumu na bango baza kota la population te bayi politique baza kosala mingi pour que bazala toujours na même mise sur la population, c'est-à-dire bayeba kokonza population bayeba kokosa population bayeba komema population na katina boulou yekito na mubulu po bayeba kabalo babia non on est toujours dans des difficultés ekosimba parce que na Congo to ka toujours na habitude ya koloba ekosimba mais na ekosimba na to mona ke to moko mabako mais aussi mbakaka te pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens au baza ko sakana biso mikolonios pe bayebi yango malamu ke moni bato to komema bango boy po biso
to s'éterniser na pouvoir biso to kwa kozala bana na biso bakoka kozala mais bango bazalaka toujours ba marche otambola likolo na bango po biso to reni mama soko otali okomona na meme eza les sous exemple ya kopesa mingi te mais komi vraiment ya komona na polele bayi politique bakomi lelo okomona ntango moto abandi parti politique alobi bino banso boya tozala na parti politique bato bayi na mayele kilikili ale baya pour que permettre basunga parti wana etambola mais okomona na mikolo ekoya malembe mokolo parti akobenda mwasi akobenda mwana tia bandi opusa bango c'est nyonso ezosala eza parce que toza bato tozali bato tokoloba na langage mosusu toalokoa bato babengaka oza moyimi ça veut dire tu veux tout avoir. Tu veux que yo moko ndoza bato mosusu te yo kanti lelo soko totela ba parti politique nzike to wana una Kongo okoloba na kati ya parti politique moka para wana président na bana ni baba ye non okomona na kati ya parti bato amayele koleka même mokolo parti azali mais okotala lokwa pifo nzamba pesa kinde na ye e bino pe boye pobo sunga ye akoma mona no ndiaza mayele koleka bino or le musu bato musu na kati ya parti ba mayele mingi mais il asi azwi na moto na ye autour na ye atie ceinture na ye ya bato ekozala ata lobi eloko mabe bato ana ifo bandima iyo po bino bowana maloba ya kocontredire ye bozwa esika te donc avec tout ça ezosala te ke Congo et pour ça toza toujours kosala du sur place ya mona maman ngana lobaka lelo tant tolobaka mondele na lobaka il faut pas toujours tobimaka to se victimiser eza lokola lelo tobanda kolobaka tobi pozwa otobengi liberté na ndako eza pasi tokobanga ba parents obi o papa na biso ngana age ba musu tokomaka ti mwana komi na 22 ans 23 ans mais akwa kobima te makambo nyonso eza bloqué mais akomi na âge majeur mais tokoma koloba na mama tolobi la liberté ça s'arrache pourquoi tokoma ekoloba tobanda ekoloba parce que tozali na besoin ya bosomi tozali na besoin que tokoma pe ko exprimer o biso tozana tobimisa o toana mais okomona ke tobanda ekobanga mingi mais tala mingi otokolaki na bango o bazaki ya kobanga mingi lelo bana si biso bato tolobaki non c'est le temps maintenant nakwa kozwa bonsomi nanga tozwaki aona brutalité te ya komanke bapara mais tozwaki aona ndengo esengeli ke likambo pe papa loba eza bongo te maintenant osala boye mais avec politesse avec discipline pour que lobi memanga na résultat malamu ti malema mes parents comment comprendre c'est de même c'est le même qu'au Congo beaucoup de gens bazali na makanisi ya malamu mais moi basaila ngo ezate parce que bali ko pe bango moko bali ko zwana no o babengaka bonsomi baya mususu bande ko biso mususu azana pifo wana ko zwa maloba mais likolo na eli bosoni azana muta ko soutenir yete ya mwaza ko mo bo bangi zo zana mingi mama ngana loba mikonyo so na bato babi moto ya zaina makoki ya kosala lukasa keza lolobi au moins lelo pona sala il faut x to y sala non hier je crois la nuit nakolanda ba jeune moko un jeune médecin à Outila Mboka Canada alobi ye na Canada asalika mibu misato mbula misato plutôt mais na mbula misato ya sali asi afungoli organisation moko ya monene kuna na Canada parce que bato kuna ko soutenir ye bazali azwaki nanu courage ya kosali ya poser acte c'est ce qui est plus important, c'est de commencer d'abord quelque chose. À poser acte one. À tindaki même kutu lokasa pour que le président de la République nous participer na makambo ba ba sala ku. Mwana mboka na biso Congolais. Mwana mboka je crois za moto aza bato abatetela, je crois abatetela baza bato ba sankuru kuna. Alobi e moko alobi, il faut tozoka courage wana ya kusala, ya kumeka iloko pour que toi arriver pour atteindre objectif au biso toana ngana lobaka na bato mikolo nyonso na vanda kana bango na terre na baka na lobi nyonso ibandaka na mutu mondele soka za avancer koleka biso za te po aleki biso na bande ko bazo na biso boloba ke non de ko Jean Paul azali ko loba azali ko pesa exemple ya ndeko na biso na mboka bapaya kuna mboka bapaya batika ka bande ko se exprimer de ngoli be na biso ale okoza pe ya makanisi wana me mutako soutenir ya za te même ugangi
tous en déconnexion moi aussi à ganga qui pour na makambo to tambola awa mais les autres au bête de commencer à zomo na te quoi ni de commencer à bimi si makasi na to tambola parce que o ezo simbate mais de commencer le zomo na te ce que ko ba to sala ndenge Mama, na bandi soko tolobi to kanga monoko po ba okanga biso. C'est que to ça eloko te. Il faut to continuer na koloba. Na bandi soko toloba lelo na Congo eza na Lumumba parce qu'il y a de Lumumba babima sima Lumumba. C'est-à-dire les Lumumba miniature babima ebele. Nde komona bango wana lelo kombo Lumumba ezotika la pe idéologie ya Lumumba ezotika. Soko tali lelo komona ba mobudiste moso bazatile. OK. Ou bazwa kana répéter. Te bayo kana répéter. Pe bazo poser ba acte. Wow. Ozwi lelo komona na kati ya Congo tozana ba Tshisekedi so ya papa. OK. O ti lelo baza toujours na ligne ya papa Tshisekedi. Même si basé tout fait mais établi que tout le monde a pas besoin les capables toza contre l'hôtel. Ce qui se fait ça que l'hôtel est relégaté. Tout le monde a le ba muséiste bazali. C'est pour dire que ceux qui ont bomi to kangi maman on a bolo. Et ça n'a pas mon sous nzamba bosani a suscité pour que baloba ba kene na même démarche que maman wana. Parce que ngana ba kana ba telo ko maman bibi sinde o fa na intando e ki ozoloba ozo sa émission nanga. Ezana batu ndike o bakanisa ekosana ngemission. OK. Ebele o bazwaki ba idée ana benga papa Jean-Paul tout ça na émission. Mais yo ndozwi courage motaliboso. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'avait pas inspiré qui bangote. A inspiré qui batonioso. Mais o yazwaki courage motaliboso asaini abengi. Eza lokola makanisi. N'est tous les Karanabitando qui sont plus intelligents que les autres. Mais il y a des gens qui ont les mêmes idées que moi. Quand les gens ont dit, ah, type on dirait ma cantine mais quand les gens ont courage, tant que benga tigana kende na loba pona sunga population nanga. De Jean-Paul, les Kambo oyo ba le peuple d'abord slogan wana pona yo. Mon amondé nous s'est retrouvé dans 4. Non, on bien slogan. Kasi on va aider. On bien slogan. Loko les slogan, ya on ngana banabi slogan les accro. Oh là là. Donc ça libulu et lokoté. Oh, pourquoi na le bagabon? Moi, je n'ai pas le temps de critiquer surtout les individus. Mais je critique plus le système. Le système, voilà. Au moins, tant que le peuple d'abord veut dire quoi? Il y a les bourgeois, il faut population. Les autres ont assis. Na bandi netando que moi on a les cas, je crois si pas avant-hier, je crois l'autre jour. Na loba na ba c'est exemple moi na période ya Mobutu tozali na devise alobi servir et non se servir. Pourquoi c'est le quoi le balibo? Baï politique il faut pas tiens na moto na bango ya liboso tango zubo. Oza pas moi na ça. Parce que ba pesi au mandat et sa population. Sur la population exacte, est-ce que vous avez mandat? Vous avez sur la population exacte, yo kodondo à place wana, kodondo ate. Ça veut dire eloko ya liboso tango ba le peuple d'abord. La première des choses qu'il devait faire, c'est de s'occuper d'abord de cette population-là. La population se retrouvée. Il y a mon lobby et slogan on les a creux. Ils ont de l'autre côté. Ils ont le quoi les loza moboti. Wana katanda kuba omona yo lati chemise kitoko, lati pantalon bien. Mais toi ba utala ba peuple non katanda o ba susu. Jipeza ko pasuka o mususu kilota ko toboka mwasi liputa malamu te na suki ka suki ya maboko o bwena. Eloko liboso ba kolbani. Abino comment papo na libanda to mona ka costume mutuka parfait mais na katanda kunezelo. C'est ce qui fait la différence entre biso na bandeko na biso bamboka mususu eloko ya liboso bakanisaka c'est la population. OK, madame mingi ndeko Jean-Paul ya nungayo atoko bandeko balanzi bobenga biso numéro ezali wana ezali affiché bobenga biso to koyamba biso to koyamba bino bandeko bolimbisi to koyamba bino to beta masolo ni sezai kolekana kati na mboka parce que na BBC reçoit to solola ka makambo etali ya mboka. Ok, dans la Libane, tout ça, quand on a fait un Des projets, on peut continuer dans le secteur économique en Boka Bisso.
Et puis, vous allez chez nous, vous allez linguer, vous allez que tant ou là, au moins on a pu m'accorder les allées coquiller. L'économie en beaucoup la vision, la dengue ils ont monnaie là. Bon, maman Bibi, elle est sur la tant que l'économie en beaucoup la vision, on a eu à Mahami parce que tous les économies sont en beaucoup la vision. Il y a les bourses. Bon, il faut qu'il m'embarque, on tourne ça la non. Si on a le bateau en économie, c'est parce que notre économie est extravertie. L'économie n'a biso et simba mi na bapaya. Ils ont biso mon côté. Pour l'économie, il faut que na autre benga indépendance économique. Il y a bino moko. Mais biso toi indépendance économique, tu toi na baumbu. Na mboka na biso tonga. To sala kate. Zomo. To sala katonga te. To sala quand même pas cure-dent. Si comment tu peux commis benga que tu as une économie. Économie est où ta cana qui t'a obino bozanango, vous allez transformer yango, yango ils ont ça la force na bino po bozan économie amala. Mais biso nyos le ko talibanda. Toi les locaux tout ça la kawate. Ndenge tu allais appuyer même pas ko lobambisi. Tu es même pas ko kolona bilana. Même pas. Maman Bibi, balobi boye l'État rôle les alliés à encadrer. Ba secteur nyonso. Na bandi mokonjambo galanda la chaîne na bino. Soka landi na ko rappeler eloko. Po yende ka moto to ko tanga kombo na iba suso na tina otanga ba kombo na. Mokonjambo ka ba memaki na mandat passé na malukwa. Voilà. Bayebisi biso balobi non ba congolais siko ba kolia mbisi na biso tokolia bio mama ilekaki mikolo boni tokendaki mbangu na Namibie kosomba Thompson mikolo ebele te elelo ti lelo je sais bien que là c'est mon vieux le pacificateur le pacificateur maintenant il y a une personne de l'Assemblée nationale, mais la période où on a d'accord. Parce que, si on a une délégation, nene bima et ti nanami, batamboli mokili, Afrique du Sud, Zambie, Turubia, Zambie, tout ça, Batem Thompson et carton, na ezo na $30 de zalaka. Mama Bibis, de na kolubano ti lelo. Ata l'opélé à Thompson, tout le monde a noté. Mais c'est pour dire que tout ça pour se préparer, t'es dans ma cambo et belé. Au moins, ma cambo mingi na vie, basala comme une précipitation t'es. Donc, on était connecté, papa a mis au caméra, le numéro 1 ensemble. Il est temps où on va baisser mon combat à Kokama, économie, ah, tu sais, pays pour naïe, mais il n'y a pas de qui sont en suspense, tu vas te arrêter et l'autre pour naïe. Bon, na carte politique, ils ont un vieux, toi, un ninga, toi, un leki, et les golobates, ils sont vieux, nanga, toza leki, to muninga, nanga. Et que ma campagne bien tenga na yo salo basé du na télévision non na olobano esengeli mais na zana makamso na olobano na pembenu ezali koleka ona olobana na télévision parce que na besoin bongisa na besoin ki osala mosala malamu pour que lobi kongola se retrouver na kati na mosala mais to beta kama boko te place to moni maboko ko beta to beti mais place to moni ki faut kolobana mutu vérité to koloba vérité pour dilelo Thompson yate bato bayaki na biso o tolia mbisi ya bio tolia mbisi te ministre Bokele ye na tangi komuni parce que ngai na kati ya parti na nga NPPC tozo prôner makambo italien économique et nini indépendance économique c'est-à-dire tolingi bato bayeba kolona bilanga bakoma kwa leshi to koma kwa Chine nde yalaki bayeba koloba mbisi bayeba kobokola bibwele aloba na biso na télévision le Congo la RDC a acquis 6 bateaux de pêche
Si c'est en fait tout le monde a répété, tout le monde a Maman. Tout le monde a la chambre froide. Te tozo kufa ndeka koko balengere bakufa kineti lupesi pe alamu ya baami ya bandeko na biso ya mushi oyo bakufaki na naufrage salamaki avant-hier pe en tout cas toza compatir na malheur na bango po bazali bandeko na biso ya Mai Ndombe. Moi je suis de Mai Ndombe, ça dit bandeko nango bakufi kuna naza vraiment ko compatir na ba famille etikali oyo ezali éprouvé nzambe abatela bo baki. Mais ce que tu as dit, tu as dit, tu as mais ce que tu as organisé dans chaque province, et c'est pas de tambour, mini pe bakufi boko poni les surcharge na balenyere wana yango esali boko mais ndenge to koloba lelo soko tuni ministre Bokele malgré qu'il n'est plus ministre a commis et atikali député tout na eloba babato wana egoya mukoloni na ebite soko bazaka na mutema mabia kokosa mokonzi mboka pour asepela na bango mais en soi bakosa mokonzi mboka te bakosa ka ne biso population ba mikosa ba te ba biye ba keto mikosa mais ce qu'on va y barater sa population. C'est pour cela que tout comme Luka, tous ont indépendance économique pour permettre à Nabiso, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, on paye sa bateau, soit disant, toi, tu pour arracher l'indépendance économique d'Abiso, et c'est en facilité, tous en facilité, mingi. Mingi, pourquoi? Parce que tous en a belé dans Boka Nabiso, tous en a bazamba, tous en a maille. Pour essayer na biso tout exploiter pour que permettre biso to arracher l'indépendance économique. Au moins il lelo mama biso na we biso lelo moko et belé ya ba politiciens zomona ba kolinga jamais to zo indépendance économique. Koloni. Pour so guider na peso exemple mama biso yo za mo panzi ça. Ça va congolais pe rendre biso. Yo uvani na ndako na. Uza musala na yo utambi mpanzi ça ngo futa makamala. So ba bengo na politicien pour 500 francs ou 10 000 francs oui. Tout na bateau le mona kawana ou bazo landaka ba politicien na sima. So mona nanda azana 10 polo. Souffrance et l'équipe. 10 polo no bien pour la partie différente. Oh ba 10 polo bemba, polo mo ya bemba, mo ya kamere, mo ya na. Do so ba bine moto ya kuna mutanani o INC akika nanda ta. Po ba sugola ngo za ka propre. Lera koti kati wapi ya INC madame ya INC za wapi kopo mo wewe ya obera mo kopo ali mbala mo kwa la titanga zoko makali boso président a pris des exemples tala neti omoni azana polo ya président donc c'est dit polo ya bigi na zuli ya mo $20 do bana bakulia le pays ne peut jamais fonctionner comme ça c'est un tout nande ko Jean Paul est-ce dingi to tangi na kiasi biso banso la superficie on a RDC et c'est à la carte de l'ondé tout à l'heure dans la classe. Les lots de Tokoluba la superficie et ça sont des wanate. Pourquoi? Parce que la ligne belée est bougée. Entre autres pour la Makambo et les Cana Est, il y a un peu de hôtel au monde même la Est wana et c'est une biso bas surtout conjugué by forme tout gymnastique carrément. C'est-à-dire de penser que les lois est des années n'habitent n'a pas côté bitumbe ils été tout ça l'effort de exploiter tout ça yango mona zoso na bili comme indépendance économique so ke na mboka lo ba Chine mao alobaka kaka na likanisi mao bandaka te izaka likanisi mais boyo bazali na partie populaire chinoise bango basaraki ni bazwi maloba ya mao ba mettre en pratique. Voilà. Lelo de to kuluba so moni Chine économiquement ils allaient fort pour le monde entier. C'est à cause de l'agriculture. D'abord nous avons bête c'est mis ma agriculture. Nous ça la mis na katina mboka o. Quand on a la partie politique moko biso ngala za muto NPPC c'est une nouvelle pensée politique pour le Congo. Tu es sûr pour décevoir pour population te. Il y a liboso na ngina biso bu mama BBC. Nazo senga na bayi politique mingi. Oyo bakanta il faut faire de la politique une carrière batika. C'est le bayo sa politique. Moto nyoso asengi sa politique. Il faut za na musala mususu sala. Oui, vous permettre à ça
akangama na politique te. Surtout ça. Azwa politique lokola gagne pente. Voilà. Politique ezali sacrifice. Politique ezali siko bat basala ka bénévolat pour que ozo sala ngo po groupe moko ya bato nde basali babika bolamu et non yo moko. Yango mo na ndalo bana division moko to aka na ya servir et non se servir. C'était pourquoi ezali parce que moto nde faza au centre de tout. OK. Donc, tant que bato ba pesu ebonga, bato na ba poser la quelque chose na yo. Quelque chose dans les années, ba condition de vie na ba mo échanger. OK. Makambo akela si abane échanger. Makambo abo pito échanger, makambo ndike na mboka ebonga. Ça va non? Gratuité. Ça la gratuité. Maman. Dans mon négociant pour le sécurité, on va le panier. Maman Bibis. Oui. Je crois tant que babani makambo ya gratuité, nazaki conseiller quelque part. OK. Nazaki conseiller quelque part dans le ministère ya EPST. Puis nazaki na mokonzi moko azaki na fonction moko ya likolo nazaki conseiller. Je crois tant que basengi na ministère ya EPST ba mekakuta la soki gratuité et ko sala mandenge ni. Évolution na ngeza na ndenge. Mokonzi ya kala ya ministère wana lera koti na ba expert ba meka kosala d'étude bayeba ekoki kokute na Congo combien babimisaki motango ya 2 milliards 500 millions l'an ebimate oyo bango bapesaki ide babi po gratuité esimba na makanisi ya mokonzi ya mboka ndenge alobi de première année jusqu'en 6e il faut 2 milliards. Non, ils ont pour gratuité selon la constitution, ils ont école primaire. Il faut 2 milliards 500 millions l'an. Pourquoi? Parce que Balingaki enseignant. Bazaki n'a raison. Pourquoi dans le Bible? Parce que Balingaki enseignant. Oui, mais enseignant. Bafuta ma bien. L'école. Ils ont des frais de fonctionnement et malamu. Pe batonga ba école mususu. Pe batia ou ba bengi. Ba bon mususu une école ba équipé ba école. Parce que ba eba que ils ont na masse ya bateau ba bolongwa na bandaku ba kuya na bete lo pona kosani baluka kotanga. Mais bateau bazalaki pembeni ya mokonzi ya mboka. Lokola ba yaki sika na pouvoir. Bazana posa ya miel. Balobi na mokonzi te ya lokuta ba kokosa boyena bobwena. Lelo soko totali, moi je dis toujours aux gens, vous parlez de la gratuité de l'enseignement, ils ont bimondire la gratuité meza na ba merveille so bindengeni. Mais en soi il y a échec. Makasi. Échec déjà makasi pourquoi? Na classe bana otanga na classe moko motango ya bana peut-être 100, peut-être 90, peut-être 80 oyo molakisi azozwa temps ya kolandela mwana moko te. Or biso to eba kala na kati ya classe bokoza la 23, 25, 20 o molakisi soka tali bo ayebi o ndeko Blanchard soka tali kuna ayebi o mutu boy to atelo ayebi bino pa zolanda l'évolution na bino. Mais moto ana bana sana kati ya classe aolandela bango ndenge nini. Et lelo yo ba frais de fonctionnement ya l'école au monde na école musu bazaki na frais de fonctionnement. Il y a peut-être $10 000 le mois. Bino l'État vous paye 5 000 $. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 5 000? Quand tu as dit que l'enseignant soka bimi classe à Sisi Kotangi Saban, enseignant à côté quand pour passer la réunion pédagogique. Et vous allez ni maman parce que enseignant dans quatre classes ti azana classe comment ayebi au moni matondo na opese cours na 13h40 na 15h40 il faut n'aller pas ba tiswaka na 17h juste il faut n'aller pas ba mambweni. Pourquoi? Parce qu'il a besoin ya kusali soko sangisi et pe sanda kubalia. Oh tant que parents, malgré toujours encourageant pour faire fonctionner l'école, la contribution de parents, les enseignants étaient quand même bien payés. Pourquoi? Parce que bazaki na ba prime moko na ndambo ba parents to eko pesa ezo sunga bana ba enseignant ba ko kozwa bana biso en charge malamu. Ça dit l'état tango ateli kambo ya gratuité et loko esengela ni liboso ya ko penser zani kota la ba enseignant la personne enseignant. Voilà. Et non biso. Aujourd'hui, ils ont ça la mabé, enseignants, ils ont ça la marche.
mon enseignant a arrêté à paiement, il faut foutre en malade, mais par contre, il va aller copier ses bisous maïs. Mais c'est. Son est dans mon gars, il a le baramicronio, son habit, il a taraka et l'homo, l'aime sous yo pour kamal kamnolo. N'a pas de spectateurs. Moto oyo appelle ça comme moi na sens. Ils ont maître école primaire. Ok. Oyo abandini na kirasi asi. Mais moto yaza kozwa mwana na eloko te, aza eloko te, abanda kopesa ye mayele, abanda tanga, abanda pusa, aza mal payé. Mais moto yazwi mwana na université azofuta ma 2000 et quelques dollars. Nous sommes dans quel pays? Hein? Vous minimisez les enseignants ou bazali ba maître, ou tobenga kala ba maître. Mais vous avez sa valeur dans bateau à l'université. Moi, nous avons formation à Malamu Ténacé, même à commune à l'université, et l'eau exacté. À cause de ça, pensa et l'eau côté de Jean-Paul. Mingi okomona pesa mingi omona na université. Je crois bato mingi bayebi oyo bayebi ngata on azala na makambo ba chaîne à télévision. Tout ça sa test moko na chaîne moko tozakika. Ba journaliste ba itale beli. Moto aka mokonzi nanga kalabi nanga Jean-Paul yonde il faut ozwa bato yo tester ba mo bonepsi na bi mokonzi nani lo msona opesa ba mute na opesa ba ba sujet ba disserter lenga yango e ba ya nango avant to sala bango test oral mususu moni lera yaki cravate bien costume donc talobi oyo na télévision yende vime osimba. Mais l'air n'a eu papier naï, na tangi, na bi oh français oh tu es à mon rabat moussous. C'est un bateau moussous peut-être. Vous comprenez? Ça dit, ils ont l'accès qu'il n'a pas de niveau, mais il s'est dit que demain il sera un élite. Or moka est un boulangana élite, mais pas élite, il y a pas mal à élite, il y a solo. Et l'air au lobby n'a pas ok bino bozalate parce que na teste oya kokoma ya pamba pour sali malamu. Ils nous ont traité de tout le mot. Et là vous avez savez na entreprise na babilo ko na concours za ba lettre ba recommandation déjà pour tout. Biso ta to bosala. Là tu as totalement raison maman, vous avez raison. Le problème est ça qui na bi moni mboka na biso to na makambo ebele za ya kokufa. Biso toujours sans avoir conseiller à président Fatite to senga pe angote. Mais natala nzela etando soki bato ba service à sécurité batindela ka mokondi moi ba Pablo Kasa ya makamto ba fo batindela ka lelo mama bibisi mboko ekufi bien pona ni ba politicien bato mususu teta ona lo ba. Oui bien à l'époque les mususu étaient trop jeunes na habiter les mususu pour bota magite. Mais na mitio ka bota magipo na ko bate bota magite na cheka ko bota magata so zalite me bota magipero da. Na oyo pesa bino ba kombo ya bato. Ozi motoroko gouverneur Koyagia. Ozi motoroko gouverneur Konevila Kikana. Ozi motoroko la maman Nzuzu Yambo. Ozi motoroko la gouverneur Pambia. Ozi motoroko la gouverneur Dilingilio Kila Milem. Moi ba kombo na otam. Soko fouillé, c'était de vrais territoires. Tu suis? Oui. À l'époque, bateau nyonso bako koma ba gouverneur bazaki d'abord ya liboso bazan ya territoire. Parce qu'il maîtrisait ba territoire nyonso bako baki ko kamba. Ba territoire nde ba dirigeant mboko yo malamu. Mais l'air kaka ba ko kosa Mobutu. Babi longola ba territoire zo ba politicien comme ça ka ba gouverneur. C'est de là que tout a été fauché. C'est de même que l'élo. Et là, comme Boma Congo davantage. Et Zanini, nous n'avons pas une administration assise. Certes, nous avons félicité Ndegonanga, Liaou, a Kobunda na fonction publique. Malgré Bitumbo, a Kobunda wana, a Zozomo, 2, 3, 4, 5% pour Azo Laksabuka Sinaï. Mais donc, ma baisse est trop profond. C'est-à-dire, l'administration au Congo n'existe pas. Ils ont existé. Parce que Moka, ils ont l'administration, il y a solo.
on n'a jamais nommé Batuto engagé par recommandation. Voilà. Les autres mais dans à Bruxelles, il y a une de ces petites filles. Voilà. Aza candidate na je crois ni logo mojo sala makuna ya faut pas pour naïe. Mais ce que moi na zolo bani j'incarne mon grand-père. Voilà. Son grand-père là était né au Congo. Un jour elle finira par venir au Congo. C'est pour dire que ba projet na épée. Or sengeli na biso to sani to battre la mboka oyo. To zo ba 100 millions to yiba pona biso mo côté. 100 millions so balabaki ba forage. Je crois que vous couper ça biso rejet des hommes ya soloté. Pour créer ba forage à solo. Mais forage peut être un danger alors. Et ça un danger. Mais peut-être pour battre pas sur la tante doté. Attention ba omela te po ya omela za mabe. Je n'attaque pas nos frères même sur la régie des eaux. Mais ce qu'on est dans la régie des eaux, il y a des gens intelligents, des ingénieurs, des gestionnaires, l'État congolais a un milliard de sociétés qui ont la régie des eaux. Et après, à l'année, il gérer Misolo, pour que permettre aux Congolais de place sur les les longs to koloba maman, mon koloba politique a conscience, il y a solo. Place Bâtie à Talabi, je dois vivre de mon salaire. Je dois vivre de mes avantages, mais je ne dois pas mettre la main dans le sac ou dans la caisse de l'État. C'est le jour où Congo est au salaire. Merci beaucoup, Ndeko. Mais autour de la question, moi, le réalisateur a fait ça 30 secondes. Il a mon limite déjà. Biso, vous avez une partie politique au Bengi, NPPC, Nouvelle Pensée Politique du Congo. Voilà. Et Kambemi na mwana mboka Eli Bokosi wa Bokosi wazali président national na biso biso na kati ya parti na biso eloko tozali kopone to ezali kola moboko na biso ezali tolinka tozwa indépendance économique. Biso tozotala tolobi bien que indépendance économique il faut toujours na nzela na pêche na nzela na boboko bibwele na nzela na kolona. Pourquoi to boni kolona pe ceux qui nzela za malamu te boko sala le côté bon so koloni neti siko sali bilanga minene na kota malugu nzela ezaka malamu te to bonika malugu te parce que tozala yango mona ngana sisa mambo na lo biso NPPC to iba parti ote bayaka baozela lobby tant ba pression minimum ko nzamboka pesa ba ombo te biso to dingi bongo te biso tozala ba terre na biso oya biso mo to somba o to zoluka lobby to ba no transformer yango to ba na artisanalement ya kolona moi tomate moi pilipili bato ba bando somba te moi 2000 francs 3000 francs mbongo na to ba koma wala mo solo na bino moko ya eza parti mutu azo organiser mais en même temps bato to tchana kati zaka bato parti te so moto ebi aza moto ayekoli agroalimentaire to tika ete moto alingi azwa mayele parce que na kati ya parti na biso to lobike to kolona mais kolona wana pe to kotangisa pe bato to former bato population po bango pe bayeba bisika bazali soko zakana mwa mabele na yo pe banda kolona biso to pesio mayele so to moni ozangi ba engrais biso to ko sala boto bibo o azana engrais te biso to pesi l'essentiel les amis tout rendre ba congolais ba autonome ba koka kozwa autonomie na bango po ba koka komilesa bango mo ba koka komisala makambo ebele bango moko donc eloko biso to limito sala yango wana moto oyo azana posa ya kolona ya kobokolo bibwele soka azana ata soso mibale to misato biso to kosala effort to baksele patamine to pese biloko ekosala ke soso aliaka po soso lobi yango opesa mpe numéro na adresse côté parti politique ezali ko baya kokota na kati bon ya liboso na koyebisa bayi kongomani nyonso tu biso tozali parti NPPC comme ndenge tozali kosala na mama bibishao numéro na biso ya contact bozwa numéro plus yanga biso ngamo nazali porte parole ya parti pe nazali conseil spécial ya président national na biso bozwa numéro 09 99 99 82 59 09 na bandeli 09 99 99 encore
82 59 wana bozwa ngai moko siège à partir na biso ezali juste na ville à côté ya hôtel royal soko bobenga na ko indiquer bino sans problème pour que boko akokomela biso oyo tout bazali na ba projet ya kolona ya kosala eloko songolo oyo ezali kokadre na kati ya makanisi na biso bo approcher biso tokopesa na maboko avec ba partenaire pe toza na bango pour que toko ko développer mabele na biso pe to rendre Congo na biso ezala vraiment utile et puis ezala autonome pour que toko ko indépendance économique na biso parce que toujours indépendance économique mundela obanga population politicien au sagalso na bino te pour ça yebi que aweya soko ko sa yote na 5000 francs to na 10000 francs du moment où ça comme ça na yo chaque fin de semaine peut-être aux 500 000 400 000 au ya opesa yote donc numéro na biso yango wana na tangeli bino pe to kozela bino o tout bazala besoin ya rejoindre biso to sanisa makalisi boya to bokozala vraiment koyamba mama ndenge esengeli. Merci beaucoup, Mato Dimini, mon avocat Jean-Paul, pour la invitation de Bissot, pour la chaîne de Argo Plus. Merci, maman. Madame Bengi. Et Mato Dimini, il y a bien votre monsieur, il va faire une émission de BBC Reçoit. Le numéro est là, appelez-nous, tout pour y avoir, tout le monde, peut-être nous, solo, nous sous le téléphone, nous avons gardé votre calendrier pour la date. Thank you.